demande de lui le travail. Le travail, Jésus, Seigneur, écoute cette demande, que j'en profite de cette occasion pour m'adresser au Kisangabouya, Seigneur, vis-à-vis des combattants de leur effort spirituel, physique, qu'ils ont amené contre notre Dieu Jésus-Christ. Est-ce qu'il puisse avoir du travail afin que chacun de nous puisse se retrouver dans ses pouvoirs. Seigneur, bénis encore une fois de plus au Kisangabouya, bénis sa femme, bénis ses enfants, bénis les partis IDPS, bénis tous les parlementaires debout, bénis tous les présidents des parlements, bénis le monde entier qui soutiennent ses pouvoirs. Pourquoi pas Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo Seigneur Jésus-Christ, notre encore fois plus frère qui était placé au sommet du pays, le même qui t'a présenté depuis encore fois plus le 23 juin 2019 à force du monde de Jésus-Christ. C'est le premier citoyen président qui t'a présenté à force du monde. Ce sont les signes spirituels jamais vus. Seigneur, accompagne-les à tous égards. Papa Mbosso, Seigneur Jésus-Christ, n'a pas géré à l'inquiété, qui a donné Kalouba, pourquoi pas Samuel Ngondek, Genge, Seigneur, Bahati Lokebo, toutes les institutions de base, Maman Manonine, Nana Père éternel, Maman Fifi, Aloualaba, pourquoi pas, oh Jésus, encore Nicolas Kazadi, tout le monde qui travaille en fonction de la vision des gens de l'État, Jésus-Christ protège-les à confort plus afin que le sang de Jésus-Christ puisse les couvrir à tous égards. Seigneur, fais les ennemis de ce pouvoir, encore les marches bien et renverser-les et qu'ils puissent venir se prosterner devant nous. Nous comptons sur toi, nous croyons que tu es Dieu qui écoute et qui exauce nos prières. C'est que toi tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ainsi soit-il. Caméra sikoyo benda yango bomona bolamu ya Kisangabouya mwana bote balobi jour le premier de la classe soit eloko ya mwana. Merci beaucoup na président AI Kabundo. Merci beaucoup na secrétaire général au Kisangabouya mwana bote. Merci beaucoup na Nana Manwanina Tumba. Merci na baona nso bazosala badona mukili. Parce que ouais ezolakisa ke matusa eye. Tozobanda sikoyo campagne d'évangélisation porte par porte. Comme des témoins de Jéhovah. Comme des témoins de Jéhovah. Merci mwana Boute Kabuya. Tokotika komosa na yote. Tokosala l'évangélisation parce que élection ezali. Vrai ou faux? Élection ezali. Lumba lumbe. Mwata mwete. Oye koya. Naloba. Nasakola. Tolobi depuis le annoncé arrestation de M. Joseph Kabila Kabange. Ce pays, motif faisait nini? La mort de Chébé, la mort de Désespère, la mort de le massacre de Bouzouja Congo, le massacre de Kamona Sapo. Est-ce que vous séparez Kabila Kenge? Nazotu na bino vont manifester. Vous séparez Kanambe politique moi la Martelina Toto Mutola Kenge. Ok, peuple congolais indimi Kabila Bayo. Merci beaucoup, na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mouko Antombolo Mohamed Wakalinda, le grand Moukishi, l'homme le plus propre du monde. Zouabilou. Yaya, na sepela kana fe. Ozoyeba makambo salite. Menga na zobanda kotangela makambo moko soki na bosani. Yo rappelé ngai. Yaya. Tozalaki na état de droit na mboka te. Bola mweleki ebele
nasepelaka na misio yembaka bulamu elekebele bulamu afati elekebele yoka état de droit ezalaki te lelo bakomi kokanga baministre na prison eteli longondo akotaki prison te lelo bato banda koyebisa biso on ne peut pas nous intimider baza wapi c'est-à-dire eza wapi lelo la fuite de Caleb de mec vers Médine la tangente totanga la classe la fuite de Mahomet de mec à Médine les gires en 622 lelo Caleb tout puissant oyo banda kokanga bato oyo banda kolia bato aza wa lelo tonu numbi oyo atiki bisuni na congélateur ya bato akini atiki ba congélateur aza wa lelo Kamere alobi je vais mettre le feu. Est-ce que tu moto wapi? Aza la prison te. Lelo tuna wakatende alobi je vais consulter Yemei. Où est tuna wakatende? Lelo liyoko mabunda. Nadendaka. Lelo liyoko zawa. Kambo mwamba. alobaki ke dans 2 mois nakozwa pouvoir kambo mama zawa kate suki na mutu lelo te tout puissance owe azawa achange na kombo akomi mwanzambala kanini mwanzambala kanini akenda wa c'est pour vous montrer que on ne peut pas jouer avec le feu. Merci. Mais on va le sentir. Lelo, gratuité de l'enseignement. 200, mwana nangai 200. Afuta taizarite na kombo nzamba likolo. Informal. Mais bambongo wana na komi kosomba ngo saka semuru. Mbongo wana la gratuité na komi 16h na minute de Beaufort. Na mbongo oyo fale na fitela mwana classe. Nango tolobi boye ndeko na ngai tozalaki na baso de mouton te. Botala bilembo. Lelo mutu nyonso komi chauffeur mata likolo. Oui. Soki baleki na se bato ozosilika. Lelo na kati ya mboka bato banda kofuta chaque mois te. Lelo bato komi kofuta matambo muteme chaque mois. Lelo tokomi na budget 20 000 milliards de francs congolais. Mais tokutaki 3 milliards. Na réserve à 4 milliards de dollars. Ah, yaya. Lelo tozaki na transport te. Tokomi na transport. Bayoki kanda sont des criminels au sommet de l'État. 161 namoni na RTNC. 161. Na RTNC balakisi ministre ya transport akendaki. Alobi, quel sabotage! Baza plus que le lion, so kaza complice, bakokanga. Si la lindete a su état de droit ezali, vrai ou faux? Yaya tomoni babisi balongoli ba moteur, balongoli ba porte, babisi ya sika. Yo c'est congolais. Est-ce que vous voyez que l'État Félix Mawate? Et puis va détourner 1 million de dollars. Ouais, il fallait pas bondir sa babisse. Congolais, Fongola Misuli sur la ligne. Ozande Konangai, Muluba, Mukongo, Mufwaili, Beto Nabe. Unité nationale. Kosangana, Kolingana. Nalobaki, l'homme c'est un investigateur. Oui. L'homme c'est un rechercheur. Moutou il faut la mukanatongo. Atende kolu. Ata oza la place à kolukate la mukanatongo.
La vie appartient au courageux. Ce qui est là qui va monter. Mais biso balinga bafinga biso bakar zéro. Alors muganga na tongo au parlement. Bilobela lelo na sala ba oui voiture. Bilobela lelo na ko toka na mbongo esaka na poste. Meti akisi. Bilobela fikingai. Na komi bana bazobena na quartier maboko banki. Soki na zole ka boy, je maboko banki. Ai mengate. Notre Dieu appelle l'existence à ce qui n'existe pas. Dites Amen. Alokotinga na fulu. Amatisanga likolo. Siko nzambe wana ko betele maboko te. Le panier circule encore. Herba fulu sabata. Bazwaki musala na inane. Biso to sali ba réunion na ba président Jacob. Esa nini? To sabato Le lo fulu sabata tawa. Jacob Kabea. Ngana kei ba petit botikala. Asawa. Yango ba lobi ko kende liboso, eza ko koma. Ngai na kozala na kenda dina na sombiketi. Mais yo ko somba hier, dites amen. Ngai na kozala na kenda kava. Na somba ki lupangu te, mais oya zimu sala lelo, na sombi lupangu. Dites amen. D'ailleurs, le gars a zuboro, na komi pasteur. Pour moi, na zomo na pasteur na ngai, ceux qui na tiki de pes, na komi pasteur. Et puis la proposa na ndele, comment tu na maboko. Oyebi jambo nani, wakiseka boya pesi na boro. Esemo na za boro na kotiki na wala kimo musala. Na lela ko prêcher. Hey, Nzambe watu waliwe wapi Kongo? Kumbi Nzambe, le Dieu qui appelle l'existence à ce qui n'existe pas. Amen. Nzambe wapi Shima? Amen. Nzambe mwela mani. Wakabunji walese. O pasteur mukuni. Nzambe oya mbongo te. Nzambe oya shole. Sana nini na boy bango? Ko bango ba super criminel ba ke kolarisa na Saint-Marc. Saint-Marc babombi baki. Martin Fayulu Matiji. Boyo kangai bien. Première fois à l'Eli. Chombe. Maboteleka chombe. Kasonga lebi na zozo kisala chombe. Na ko répéter le sauté. C'est chombe. Deuxième tour. Bine na ngai. Balobi Kenya. Tozoki se bapi. Siko troisième. Otenga Muzabie. Tobenga kamo chikumbusande. Merci na FARDC. Merci na la police. Po bayaka na parlement sans hormone. Bayebi sora chiku. Mwana moko abibisa album ya mke. Lakisa bango. Copiation sur la gueule simu. Otenga Muzabie. Otenga Muzabie. Botala mwana mke abimisi zembo. Otenga chikumbu. Le 29, le 29. Pour la canchach, Papesi Bango, ça qui a 18 000 francs à crédit. Parce que ça m'a l'occasion à crédit, ma bocate a un salaire. Monte la main. a préparé que matière parce que na zela isengo ya bafu na ngai ya 1200 na bafu tolobi boy ozela fête oye ko louer mama ko tu na sanfo
Moi, on va dire ça formol. Parce que la fête, Yaka, pour le bateau de la ministère. Soki na tie ndula na tie baluta di Congo bokobina awa bolembi. Tala, bato bazokosa bato ke masango na biso ya pembe ya mabe ya biso eza jaune. Au lieu de makumi totono, de makumi totono. Kala, bato bangondo na bamususu kala. Biso tutamaka fufu te mikolo oyo Eric azodame fufu fort koleka na ngai tokokani Eric azalaki ngai naliaka kaka loso sala tikotala matama na ye yaya nazoyebisa bino mfumuzulu na meke ye tobese 3 makuta ya minene Tokokani, eza bongo te. Toza te pere de mere. Habari yenu. Mungu mazima. Betowe. Mlimbani. Ebwe. Losa. Oya kosakala kochoka mula. Yaka. Tubandi. Bayebisinga na poto ifo moko boshanjaka yo obandi na suka moko merci na libo moko je merci libo alobi bino bokomi café na biso nga na komi café ya bato merci bajanta misiri bazobenga ngai jibapia na benga ngai Gilles papa chéri nazopesa yo jipa Yaya, bato bazobenga ngai Nicolas Kazadi abengi ngai bonzi na nde baprima ezoya Nicolas Kazadi abengi ngai nakokutana na ye Cheval Blanche Bujimbu Jenny Blanche lobi abengi ngai alobi jili fona mona yo farafara po ozoprese kito awa nazo préparer ce descente ya Nana Manonina. Est-ce que vous sécurisez bien? Est-ce que sécurité soki mama Nana Manonina ye après na kitisi papa mbo soki na silisi nazokitisa Augustin Kabuya mwana bute soki na silisi nazokitisa Jean-Marc Kabunda eza diploma ya merci UDPS viva mwana mama mambu maso fati beto biloko na biso nyonso ezalaka be masango na biso ya be bana sobasoda balobi masango okomeka te nde likucha pamba libumu be UDPS viva nayebisaki bango bilaki bango bisali nini il faut comprendre ke bandeko wana bazalaki kaka na motema le 15 UDPS viva motema na bango ezalaki le 15 mutu moko akufa to mutu moko azwa desi ya makara yango moni la police na biso anticipaki le 14 ayebi ke marche kozala le 15 asali bouclage na tia bakangi bato na machete maepla na bango wana esimba eza yango moni le 15 basali fofe na foi c'est la toute première fois opposant alela na mutuka ki mobilisation eza nde bato bazamo kabila pa lobi na pesaki bino 2 millions ya marche il faut mutuka ka akufa donc il faut bosonge la deuxième marche yango moni balobi deuxième marche bakosonge yango le 29 marche ya liboso bazalaki na babilamisa mundali ya liboso mutu moko akufi ya mibale blesse moko te asible ya misatu batie mutu moko misabebe alors nazoyebisa yo nde tolobaki mutu apesaka mbongo afeti ye nde azalaka na monopole ya makara marche na bango mutu apesaki mbongo kabi
Kabila pesi mbongo alobi na marche wana il faut batu bakufa. Alors il faut premièrement tokende na ko saisir na CP. Yango moni bakende ko saisir na CP na butu ya batu bakufa ebe. Sikoyo makanisi na baona makanisi nzambe te marche le kikita. Bila na bisa kita. Kaka mtu mmoja lelingisa. Na miliki to yebita kolela ni. Lide pesa viva. Binyaki bango bisali nini. Yebisa ki bango mwana ya zanko. Président munene makamupe ya mine. Lide pesa viva. Afrique munene président munene makamupe ya mine. Babalazi ya inge sa projet ya mine. Pour ya katende barazi ya katende projet ya mine. Yebisa ki bango mwana ko ya zanko. Facha ko esuwete papa tika balifa nyonso nanda. Muke mbangu na limete. Apecha fongo na bilisa che likolo ya me. Melo de bulona se sami te salale. Oye babeka kasi na rabo autorité morale le facha commissaire mwana po. Oye koma soko fina mandefu eli. Ofina libumeleli. Na yebisi o septembre eza opesi mbongo abo. Parce que ma proposition au bâtir na parlement likolo a mis sa première proposition. Il faut qu'on ait l'avantage union son salaire ya kabi. Ni de personnes viva. Bato kabi na bale la kanamno kamboka te bale. Mais avant ça Bolandi déjà dossier ya kabi na CPI. Massacre ya Kamwena sa. Ni de personnes viva. Massacre ya Kamwena sa. Ye Shadari Boshap. Na na bango to bengi kale muto. Nazo bisalo il faut di changement ezali soko boyi changement c'est-à-dire aux ando. Lelo opposition zo sala marche na mutuka. Est-ce que déjà zala? Ni de personnes viva. Opposant na kacha mutu. Misusu mutu bakangi bango na kacha ya azo kende marche. Ni de personnes viva. Bako kende marche na kacha ya. Est-ce que la police akandi bango na ya c'est ABC bango marche ya wote na kacha ya. Wote zo kende cha wabi ko kishasa za munene pourquoi kaka la cha? Alors to pesi bino kaka biloko miba. Soit tu vas quitter pour katamba ngo tala simate soit tu vas kendo sala bitu masa. Il faut bango na biso bilaki bango bisali ninge. To yebisi bango lwa na watani balongoli te me ba pusa ngona station ko ya msuso ko na station ya ma. Ni de pesa liva. Mais en septembre oyo tolobi ba lwa oyo ba chewa na ba chiki lwa oyo ya kabila pe balongoli lwa ba chiki susu lwa oyo to bengi makambu ya dot. Ni de pesa liva. Bon avec Fatina c'est comme na facile. Bala na 500 $. Ni de pesa liva. D'ailleurs balongoli 500. Ni de pesa liva. D'ailleurs balongoli 500 $ wana ezapo na batu bazobala na centre ville. Alors ba oyo bazobala na ba village eza na defando. Sikoyo mwana wana sifa wana soki akobala kaka na Kingakati biso toze considérer Kingakati comme village comme na defando. Bala sifa wana na defando. Ni de pesa liva. Et biso kombata c'est pela na match kita. Mais tozo condamner ba Zambie ba boni congolaise na biso lodi. Ni de pesa liva. Congo eta Congo biso to yambaka batunyo. Zambie aboba ko bomba congolais. Ya bango aza awa soriano. Est-ce que biso to peta ai? Ni de pesa liva. Na lusa sala kama kamuna eli. Est-ce que biso déjà to peta Zambie awa? Alors to faut condamner to wana Zambie ni wana akufi lodi kwa na maki. Sali biso pasi baka. To senga na justice azo makamuna mabo. Ni de pesa liva. Alors combattant il faut yeba na minute yo match za kito. Le président a qui conseil des ministres lobby la musique. Mais na conseil des ministres c'est le président Azib Bézi Yamaka. A lobby na ministre la mine na ministre la justice ba fongo na banquette na ba complicité ya bato ba sala ke ba chinois ba exploiter richesse na bi. Le lobby déjà Bolandi. Entreprise ya ba chinois mukama. Bakangi ba entreprise ya ba chinois pour sala kabili. Il est passé libre. Ayebi so kuwa ke kwa de la minute M Suzana ba Safayou. Ni de personnes viva. Là on a fait biso déjà tombé ça na ça pour moi pour ça le comment encore. Il faut comprendre que ndé to ça pour ba tu pas faire lu baza. Bango baloka kata na Facebook. Bozo kange mais yekuna zo na téléphone itala makambo stadi. Oh ça est normal. Ni de personnes viva. Alors combattant na lobby boye. Na minute to ça même moral. Donc on te visé à chaque
chef de l'État. Mutu nyonso akoyelo makambo ya nungulu nungu surtout semaine oboloki balobi ba ocha match le 29. Alors semaine o ndeto lobaki photo za liste ko ya li ndeto salaki na match na bango échoué. Donc biso mutu tokendai ko loba bakabalo bandai ko sala ko kabola batu marché. Donc c'est-à-dire monde mombela da parlement sans force. Na minute o tozokende na bango malembe sire. Il de pesa viva parce que déboulonnage o tolukaki yango déjà fatia déboulonner terrain comme kito. Parce que oyo babenga kashi na rambo autorité mobile de ato comme ça moi na po. On va finir la mandeli. Finir la bumeleli. Viva! On va taper ça vive l'eau, il de paix, c'est viva! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Combattants et combattantes, bonjour! Combattants, Nazoé Bissabino, Bissika Bozali, Tobengi, Bozali brave. Par rapport à nous, lobby n'a pas de décision, besoin qui contre. Ndeko moko abanda kumibeta tolo pona justice ya mboka na biso lobi nazoye bisabino asalaki tula mwisi yasa mais biso tokosenga ete na minute oyo yo DG ozali komibeta tolo olobi ete ozali likolo ya justice yeba déjà DGDA oui yaya DGDA ake musika lobi ete baza na place oyo bakoki kofunda ye te lobi tozele na justice aye te tozali oyo tobengi na justice oui tozali na ba élément na yenyo oyo tobengaka pièce par pièce lobi tozeli aya ko répondre asali tout la mwisi yaza mais tokoyebisa ye biso tokotika yo ata muke tokoyebisa akende lobi akende te DG wana nazoyebisa bino ayeli de pesi na kimuko yaya yoka kombo mutu bazobenga soki ka Kongolo Kabila yoka na kombo mutu Kongolo Kabila azate na UDPS totikala koyebete na UDPS aza konyokola oyo tobengi bakongole makasi aza komibeta to la moni tozana époque ya Kabila tokorapele ete oyo ezali époque ya Kabila te ezali époque ya peuple corps kolando na mabanga yaya nakoyebisa yo ete zala serein yezala mobilisé comme un seul homme parce que nazoyebisa yo à partir ya lobby tous les mines ya ba chinois bakangaka te basali nini yango tokopesa longo ya na biso na mama samba na acte asali akitu sur le terrain na ba mine nyonso oyo ba chinois babanda ko exploiter ba minerai na biso sans kokota oyo tobengi na grande porte nzoka bakota na fenêtre yango na ebisaka bino Kabila azali exemplaire pour na biso te peuple congolais lobi esalaki ngai passe na moni na bandeko PPD basali communiqué conjointe bazolobete au peuple congolais bofongola misu awa tokomi na dictature na kati ya République démocratique du Congo tomoni mboko ezokende bien te est-ce que bato FCC bazali na leso bopesa biso okorapele bango ete bisika bazali wana bayebe ete moto apesaka bango babeki ezali Martin Fa yaya tozodévoile secret boyebe ete Martin Fa nazwaki mbongo na kingaka eti bango na musiki po baorganize marche na marche bake basali fiasco yango omonaki eloko ebimi na marche oyo esali succès na mokili mobimba ezali kaka oyo batienga musapi yaya nazoyebisa yo yango olandi Kabila betisi ete alobi il fallait bobandela marche parce que marche wana monaki esimbaki te na nsima marche wana yeba déjà oyo tobengi baoccidentaux oyo babandaki kopie mboka na biso systématiquement oyo babandaki kocontribue na guerre mingi na est bazali na nsima ya Martin Fayulu bakanisi ete bakokometre mukontomolo oyo tobengi bafaute sur le terrain donc osenga na justice ezali indépendant bazala lisu likolo ya nini tozoloba wa apati alobi bana basoda nyonso alandaki mwana oyo tobengi ya Mamadou Ndala ake kokotisa oyo tobengi memo na ye na justice parce que auti kokota mpona bainjure oyo Martin Fayulu afini bapo oyo kombata toyebisaki bino dictature ezali kutu bien mais na biso démocratie ezali pas awa ndoyebisaki bango soki ozoloka te boyeba déjà bokome combattant de lutte toyebisaki bino mokwantomolo auti kobimisa mbongo na ye
parce que pour na bande kwa onatra batonga o tongi batonga basala débat bat moko bande que de Brazzaville bat moko bande de Centrafrique parce que nous sommes là pour la libre d'échange d'ici bientôt Mukwanto Molo il fallait à la casse pour ne fils que bas que ne contient Pierre on a poro to benga la chute katende parce que là to lo ba barrage ba matériel nyonso ya kate salini awa to lo ba kala mingi te il fallait ba banda o to bengi port o to bengi ya banane yaya nazo ebisa yo port ya banane et bazo sala ngo pour intérêt ya yo peuple congolais yango na ebisa ki bino lobby boza la mobiliser comme un seul homme à partir à lobby frontière ya lufu bafongola te basalini parce que balobi biloko nyonso oyo ezali na lufu ekota na république démocratique du Congo tomona na époque ya matata ponyo tomona na époque ya matata ponyo apermeta ete oyo tobengi bapapie mouchoir ekotaka na oyo tobengi bapapex na oyo tobengi bamasanga mais cette fois-ci balobi ezala win ezala oyo tobengi semoule ekota moto apekisa yango te yango nalandi communiqué même ya bandeko na biso baopérateur économique bakomi kosenga esquisse parce que balobi ete baluka moyen basolola banégocie suna gouvernement alobi pas question oyeba ete biso na bino tosinyaki kolo to wana tosinyaki mpo na biloko ya kolia ekita mais bino bozali kopekisa yango tozotelemela ambassadeur oyo ya biso oyo azali na kati ya Brésil oyo azotelemela mpo na biloko kolela na RDCT toyebisi mutombo ambassadeur keba yo papa nazoyebisa yo ezali na baambassadeur mosusu bazali baambassadeur politique oyo bazali na esprit ya kabilise nalobaki ete kabila bota baadepte na ebele na kati ya république démocratique du Congo nasengi bandeko nanga mingimingi ya lwalaba bozala mobilize nsima mama fifi masuka parce que nauti kolanda bato oyo muyege apesaki bango meme oyo tobengi bamini na kati ya lwalaba bazokende kosala sitting bazali kokende kopromettre meme baliwa na gouvernement ya mama fifi masuka yango toyebisi bamama bandeko na yesu banduku yetu oyo tobengi ya nani ya lwalaba boza na nsima mama fifi parce que mama fifi azosala mpona intérêt ya oyo tobengi ya peuple corps akoti na esprit oyo tobengaka ya vision ya Mukwanto esengeli na bagouverneur nyonso bolanda exemple oyo tobengi ya Mukwanto Molo topesi Maxine amona bute oyo lelo akomi koraisonne biso bacombattant de liste yaya nayebisaka bino mwana bute azali gardien du temple azali en 47 tolobaki ete tutu arme forgé contre mwana bute ekozala nile tala acte oyo akomi koraisonne baparlementaire debout ezali kaka biso moko te yeba déjà tout le parlement bokozwa biloko toboyi polémique bilokokena kopolitize bolobi ete luka bapesi kaka sans formole combattant nakoyebisa bino ete tozala na eloko moko na bolingo tobengaka la bolingokratie l'amour du prochain moto oyo kointimide yo te na ndako na yo moto oyo komprimation yo te yeba tozali tata lobi nalandi zanga mobutu na conférence de presse na ezanga mobutu alobaka te asali nini alobi akondane na baacte parce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo biso même tozali na poto tokomi kozwa valeur mboka oyo ezalaki na libulu munene lelo bakomi mema mboka sur le plan international alobi baacte oyo Martin Fayulu alakisi ya kofinga ya kosala benjure awa na moma oyo ayeba ete na minute oyo akuni carrière politique na ye na politique bafingaka te eza ye moko te même Jean-Pierre Mbemba auti kosala conférence de presse même oyo tobengaka Katumbi asali oyo tobengi efoko mama efoko auti kosala conférence de presse yaya bakondane oui yaya ezali pamba te yaya toyebisaka bino ete Tshisekedi azali incarne na bacharisme na ye charisme basomba yango te babotamaka na yango mais soki kotali Fayulu azali sans charisme tala moto bolingaki kopesa république démocratie du Congo lobi lelo olingaki kotegama ander merci kombata FIFA
UDPS viva. UDPS viva. Viva. Iseke Cité national. Félix, président de la République. Le peuple d'abord. Bonjour les sous. En tout cas, na lingina yetu so vraiment que non, il faut tous à la nesengo. Mwana mama mwana mama. Mambu maso. Batula pakaba monape. C'est-à-dire qui vivave. Ochete mbomonia. Voilà, toi tu même pas mon politique. Bobanda qui kolera la tro oh bakokanga Kabila mukoloni voilà ceci c'est là Kabila yo ba diaspora surtout ba diaspora na keke ba papa na biso obi papa moko azalaka soko lobi kaka ke non bakanga Kabila ya so silika lobi kanga ezo table akende alors vous devez comprendre mambunyo surtout ezali na procédure na yango lelo soki oza congolais dans la place Touti, place Tozali, na place Tozokende. Félix Antoine Tshisekedi nde mutu akangisa Kabila te. Ye moko boyokaki asako benga ye partenaire privilégié. Azo benga mon partenaire. Kabila le chef de l'État zo benga Kabila partenaire. Donc c'est-à-dire les corbeaux et les renards, côté combattant. Alors vous devez comprendre na minute ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu akangisi Kabila. Alors vous devez comprendre banani bakyo kofunda Kabila tolo bate osana se Fachibe ah munene ya diplomatie mu kontombola zo sala na mo beto zo pesa ezako aya Fachibe Mukishibe Muamaibe Mukontombolube Mulakwasebe le président le plus constant du monde le président le plus géant du monde les lions de la tribu congolaise Swabilou Swamambo Aigle ah ça pour ça si congolais et de père et de mère ça l'appelle Hollanda rythme pour aider à Bisso. Verset à l'Élu, il est versé vivant. Verset à l'Élu, Zali, faites connaître à l'Éternel Dieu des armées et des listes qui te donnera ce que ton cœur veut. C'est-à-dire que il accomplira ce que ton cœur de donc à Koko qui sa oyo il faut il faut ya Mukishi les grands esprits Mohamed Iwakani da Fachibe osanaye ezalia Congolais surtout azo bosomi Congolais azo musala Congolais azo valeur Congolais ina moninga te Congolais yeba kene oya mbandaka oya bokato oyo ya bulumu oya pai kongi ya bipai wapi mama oyo bengi na namangani ya bibena oyo pe kuna ya kolwezi na lwanaba epa mama fifi masuka oyo pe na dibumba dibaya tozali beto na be chikapa katoka de tozali beto na be na bosani yote kote na ngai ya Kisangani baboyomezi kuna bakingo mwabe tozabeto na be tokoti na kati actualité na bandi place wana ya Hippolyte Kanambe boboyeba banani bafundi Hippolyte Kanambe awa makambu lebo yoka makambu yoka Kanambe Hippolyte traduit en justice à la CPI convoqué avec ses acolytes. Plainte déposée par l'association des victimes du Grand Kassai. Kassaïen, Abanga, UDPS, c'est viva! UDPS, c'est viva! Kanamba Bomi Bissotro. Président Gilles Alobaki Yango a commettre beaucoup de crimes. Crimes moko kuna na CPI 25 ans. Kanaba crime ya ça. Awa boyoka batia ngona donc na pluriel boyoka puisque cela veut dire CPI eza isusi ya Fatou Bensouda te. Et comme il y a Karim Kam. Na ebisa kibino la bamo e utoleka. Na ebisa bino que non association ya otobengi ba canadienne. Bakendaki kokutana na bureau ya procureur général ya Sika pour la déposer ba plainte selon otobengi liwa ya bandeko na bango oya kufaki les désespérés de l'ONU. Alors vous devez comprendre na minute ce ne sont pas les Canadiens
ezali biso bayimboka bako nde totali ke non yo ozalaki ndeko na biso te oboma biso ya trop alors biso toprofite nano de un massacre oyo esalami chez biso na Kasai yango wana nde boyoki balobi boye avec ses acolytes, plainte déposée par l'association des victimes du Grand Kasai au nom de 20 000 au nom de 20 000 victimes de Kamwena Sapo et des violations on a sur Abatie S des violations des droits donc des violations des droits de l'homme commises dans la région du Grand Kasai. Il de paix se vivre. Donc cela veut dire qu'on a accueilli. On a milité sikoyo to soutenir Fatima. Solanda ba bato ba te fayu te. Ba te fayu bonabina. Radio injustice. On a biloba loba. Radio injustice. Le président Olingi comme président donc ozala ba injure. Oyebi ke ba papa biso ba alia na kutuna na yo ka Sonia kotanga bololé. Puisque na époque ba papa po bimisango. Hein, il faut donc les autres kilo. Les 100 kilos pena makasi po yoka oloba bololé mais on tozo finga bololé policier. Au finga policier. Il faut donc comprendre. Ah on devait ça wana. C'est long. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Mana lingango sima tolo botolo bate. Babilo ko ça sinon na kata. Ah comme une pièce contre pièce. Martin Fayoulou ayebi bino keno Félix Moussala na ya kolinga ba petit mike. Vidéo yo kaya ya IDPS viva. Vidéo donc il y a acolyte na ye. Vidéo oyo acolyte na yo to mengi ya Lexis légal. Lexis légal azali azali pour interviewer IDPS viva. Yo capé. Yoka il est paix vivant. Na lobi boye. Martin Fayoulou ake koloba na marche keno président na bino musala na ye zakaka o kolanda ka bana mike. Mwana ye azoloba wana puisque biso toza bato ya recherche. Il est paix vivant. Yoka. Vidéo ebimi. Martin Fayoulou azalaki na mwasi na ye. Puisque selon vidéo, journaliste aza autour d'un petit ango. Pour mec à caché, peut-être Azalata, donc Martin Fayoulou Azalata copain, Azalata ami, Azalmeya Zoloba, non, c'est mon mari. Moi, petit amkemka. Si vous avez le Félix Azolanda, petit amke, pourquoi? À mon aki na vidéo moko. Oyo, Kouswanika, Moutunabango poto publié. Fatia Ambarasaki, moi na moko, il faut que moi na wana toebina kombo na de PS viva. Une vidéo seguie déjà sur les réseaux sociaux. Lexis légal et la femme de Martin Fayoulou. Alors, qui est une jeune fille. Moi, na azali moi na mke. Mais yazolo ba Félix azolo ngabana mke. Moi na yazolo bazani. Félix là akenda ki Allemagne. Aya donc bakutani na camarade na ye. Atuni camarade na ye. Moi na oyo bota wana. Oyo bota ngana mema wana. Aza invité. Ou soit aza to aza nda invité. Toza na ya to yeko yamba yo. Wapi ye wana. Ne Félix ayambi kombo na yini net la fille de son ami donc le quoi la président dit merci tokutani na ye sibona mwana na yo ngana mema alors na koyamba mwana président dit merci te soki na yambi allez président chino bando linga bana kena mais awa vidéo ezali mwana mwasi moko aza confirmer que Martin Fayoulou azali mobali na ngai yango na Bible dit ceci. Il est paix vivant. Avant, il y a Colombo la poutre. Avant Colombo la potité. Du poti. Solo batat poti. Voilà. Avant Colombo la poti na liste soit moninga. Talana oyo ezaki na misu na yo. Il est paix vivant. Botala Martin Fayoulou. N'est pas à suivre. Alors on a comme on a police par contre parce que basé belé toujours dans quatre actualités politiques. Le président Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Il est paix vivant. En tout cas, le président a recherché. Il a recherché pendant aux États-Unis. Alors, l'information est c'est notre présidence. Par le Biboé. RDC, ISA. Le président de la République est annoncé ce week-end aux États-Unis pour assister à l'ouverture de 76e
76e Assemblée Générale des Nations Unies avec comme thème paix, dignité et égalité sur une planète saine. Lors il y a 74e, il est c'est viva. Il est c'est viva. Tolo bate. L'air Kendaki na 74e. 74e là tout d'abord Assemblée Générale. Oyazo Kendeke. Oyebaki histoire ni le kaki kuna. Ba décider du monde surtout bazalaki. Moko tombola telemi à lobby mais oui. En tout cas bino l'air bozo ka décision. Tout le monde a été président mon côté Afrique. A comme appel ou soit makoloto en tant que décideur du monde. Alors na minute na ça ko senga na bino biso pe na kati Afrique pour que les biso tamuku moko. A comme appel décideur du monde. Le président de l'Assemblée Générale. Il y a on est à Téléma. Alors bien parler. Vous êtes ici nombreux. Mais na moni mutu ta telemi a soulevé ka oyo au soulevé. Et alors bandade les dos. Yo moko comme décideur du monde. Alors dès ça bon, ça c'est la décideur du monde. Ça c'est la décideur du monde. Moi ça c'est les. Alors toujours la carte côté pour la que cité. Était Lilongondo Libanda. Ma PC liberté provisoire. Donc ça c'était New Year. Pourquoi? Il y a donc à Kenda pour déposer tous les dossiers. Tout ce qu'il faut. Naebisa kibino, il ne peut se vivre. Quand il Longondo, ezali lokola kolata sapatu lokolomo. Mais oui, comment ça quand a été Longondo mais tozali na autobengi coordonnateur national ya INRB. Il faut goyeba que ni moko se de ye goye la wa yamana Longondo à la lité. Alors bien ça na ba preuve, boso kangela ngani. OK. Tolo bate. Quelques conseillers à mon tomolo. Baye ko aider. Selon les informations, quelques conseillers chefs de l'État, je le dis bien, Bakenda qui ont instrumentalisé justice pour que Ethel Longondo soit condamné. Puisque Bamonique kuna na Otobengi na Grand Équateur, kuna na Gemena, kuna na Akula, kuna na Otobengi donc na Mbaya partout. Kaka papa Ethel Longondo, yo le bile Longondo a ibiombo. Mais parti le col à IDP c'est sali 38 ans au pouvoir. Bazui Oyo Tobengi désolé. Papa Sakiye. À ta fuite mon côté à 100 francs. Mais les lobolo donc ça qui va cabane. Alors il faut boyer bakeno. Félix Aza toujours na bitumba. Ezala na entreprise publique Holandi. Président j'aime ça toye bisabino ba Congo Lumamba. Parce que déjà oyo baye na IDPS na Kimukolo. Bona ko sala Kabila. Donc ba se belé. Ezala ba DGA, ezala ba ministre, donc ezala quelques ministres. Puisqu'il y en a même pas ministre, on va Kolanda toujours selon union sacrée. Alors ba Congolo Kabila wana bazali ba tumabe. Basa ba to Kabila. Baye ko bebisa makamu. Baye ko bebisa union sacrée. Alors naza ko bebisa bino. Bino bosi wa yoka na IDPS ko mo Kabila. Déjà wana Congo Kabila utwa. Il va travailler fort. Bazo souffrir, va travailler fort. Congo Kabila. Yebake. Musala na merci. Okoyoka eri mukwantongolo. Bazo sala nomination. Yo bazo longola yo. Okoyoka là. Bazo bakabila te bakabila bazo ke de ce pays. Il est paix vivre. Dossier à tout matubona. Zone ça slogan Fatibe. Mutusibe. Moi maibe. À tout matubona nazo yebisa bino. Ozala na serma ya États-Unis. Le procureur général a saisi son ami des States. Partout. Mais il faut un partenariat privilégié à peine à prospérité. Et puis tout ça qu'on l'a la corruption. Mais il y a tout matubana au détourné plus de 70 quelques millions d'euros. Comment tu te retrouves au Canada? Il y a un procureur général. Merci. Merci la justice. Accord cadre Addis Abeba. Ezala John Numbi Bolandi. Babi Azali parle à ça. Azali parle à ça. Alors vous devez comprendre. Accord cadre. Bango va qui manini. Naïb Sakabino, tout plante que mon cœur n'a pas planté, il faut les déraciner en dehors. Qui m'a eu du facha lingi dans mon côté. Si vous avez baba mi bi moi ba fana na fachi, exact. Marcha la munga pona chité. Le 29, on a tiré le peu baninga. Martin Fayou nan de konaye. Ba moni déjà to échoué. Antoine Motobimisi, on m'a mis les doigts, donc il va s'embousser en haut, c'est là ce qu'on tombe en nous les 29. Alors, Mouzito,
muzito ayebi bafati ndeko na ezo sala mwana oyo balekela mabe epa tata na ye azalaka na bénédiction te mwana oyo balakela mabe epa tata na ye azwaka bénédiction te na suki wana botuna muzito pourquoi babenga na ye na oto bengi na palu auti kozala premier ministre mais aye na palu boye papa kisenga lobilo déjà aza na malédiction ebe soki aliya loka mboka balobaki tokoparalyse tokosala ceci cela fati alobi boya boparalyse mboka lelo état de siège po bainvestise bakoya te desalement au pays makambo ese ebele yaya nazodisima loba IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi super national, Félix président de la République, les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous. Bonjour. Donc, chef de l'État, c'est un stratège. IDPS viva. Chef de l'État a Simbisa, ma ministre Belé, ma touche na niveau nini. Alors, tika na honoré ba maman. Sikoyo ba maman ba o bazwa poste, ba ye sikoyo na politique ya nini, ya tout na to betana. Yo sali te biso ba maman to la force na biso. IDPS viva. Ya liboso to féliciter maman Kabeli Mbuito betele maboko. Et puis je dois féliciter sous maman Nana. IDPS viva. To betele maboko. Et puis tu dois féliciter les sous maman Fifi Masuku. To betele maboko. Voilà. Donc, maman nyonso bazali ko se retrouver au chef de l'État après ça bango ba poste. Bazo sala musala kitoko. Tozo féliciter pena maman Bazaïba. IDPS viva. Tometela maboko. Bonne stratégie ya chef de l'État. Ceux qui vont tali en tête ya ba maman. Bao bazo sala misala, ce sont toujours au chef de l'État pesa bango confiance. IDPS viva. Tometela pe maman Samba pe maboko. Honorer chef de l'État, IDPS viva. Sans oublier mettre Trésor Mayamba. Les conseillers. Le conseiller maman Fifi Masuka. Merci. Yaya, tozo voyager Congo mobimba. Awa, tozo senga na ba oya linga banda kurange. Ba président, boya. Bo président wa zo voyager. Yo pe muto akanga suki bazolo kwa na Lubumbashi. Yo pe bazolo kwa. Square ko ke yo. Na ko tika ah. Ko nya engagement. Manja kilemi yozali. IDPS viva. Na kolobela bino pourquoi bango na yebisa bino ba opposant bozo mona ba na posa élection te IDPS viva. Chef de l'État Fachi Beto na diplomatie azana yango. Ayebi ke pona ko effacer bango na scène politique. Il faut que une élection en 2023. Sikoyo bango siko pona batikala na scène politique. Yango moni basalaka tricage. Ba député bazu ba bimaka ya lukuta. IDPS viva. Basala bazwa ba majorité moko fabriquée. Bakotisa même bato yo kutu bazala kutu na liste te babima ba député. Bona nini ba se maintenir toujours na scène politique. IDPS viva. Siko pona ko effacer bango. Facha lobi to ko kende na élection. Siko élection to ko kende. Ba o bozo mona ba député ba décevoir bino. Ba o moni bazo sala ba kabala ya mabe wana ba kozala lisusu te. Peuple congolais ko pona bango lisusu te. Yango moni place créer ko banga na bango. Bango ba na posa élection te. IDPS viva. Voilà lelo ko bazo sala te. Bango ba na posa élection te. Posa na bango bazali ke ba kende na dialogue. Comme ça, chef de l'État, Bakabolana Bango, IDPS viva. Cette fois-ci, pour honorer le peuple congolais, cette fois-ci, pour concrétiser ma vision dans l'année sur nous irons aux élections. Parce que l'élection en 2023, Nicolas Kazadialobaki déjà Tobongi 6 sommes importantes pour la Maponami en 2023. IDPS viva. Si quoi beaucoup na bango, bino marche yanini bozo sala. IDPS viva. Bozo sala marche bozo le bakia boboyi isma. Bozo sala marche bolobi que Sony à la politisé. Bozo sala marche bolobi boboyi fraude électorale. IDPS viva. Eza lukuta. Marche bazo sala eza ya alliance ya FCC na SID. FCC na SID to tia la mukate. Parce que to ke na la mukeza ba procédure rebelle. La mukate za FCC na SID. Eza mariage na bango. Si comme mariage bazo sala bazo poste peuple congolais na makambo ya lukuta.
soki bozi botali fraude électorale esalemaka so élection esalemi idps viva oseigneur ezala politiser te tandis ke eza basé na politique idps viva yango bazokosa bino tellement bamoni marche na bango oyo ya le 15 esimbaki te kolele ezosali bango balobi ke fo babeta deuxième épisode le 29 idps viva olandi conférence de presse ya musutu alobi boye soki mokontombola abengi biso na mesa toya kosolola biso tokoya aussi la zone Manabino, les parlementaires debout ont été félicités. Grâce à Nabino, on est de jouer tous les plans diaboliques que Babomisa qui le joue à parce que quand vous tollez Kakatolo Baka, et bien là, vous avez créé l'information de fabricaka. Ok, ça bon côté. Quand vous avez dit que va recevoir 2 millions de la part de Joseph Kabila. Pour la Kaka, donc il va s'en aller à Kabali Yamabe, Babo Mabatu Souterrain Bakoufa. Et puis, Bapolo, il y a des personnes qui sont salaki. Oh, Babonisa qui va pour la balade, ça va tout d'abord, si vous avez des personnes touches. Nous sommes découvert qu'il y a un Kaka Nege Tolobaki. Aussi, tout le monde qui n'a pas machette, Kaka Nege Tolobaki. Dénonciation tozito salaki yango nem tozo sali ke ba plan de bango simbate IDPS viva yango na zoloba tous les combattants de l'IDPS soko za na posa ya ko protéger pouvoir ya Fachi Beton soko moni likambu yaka koloba soko moni ko banga caméra souffler ngate pas président moko alobela yango IDPS viva et puis nazali sina likambu moko les anciens combattants bazolela IDPS viva les anciens combattants jusqu'à ce jour là bazo simba salaire il y a 13 000 francs IDPS viva dana na ba âge na bango ke baza ba mikolo baza na ba famille pour la famille n'a 13 000 francs comme salaire là-bas. Il est pas suivant. Il y a votre chef de l'État, il faut faire la situation là-bas. Donc il y a un chef de l'État dans Mukolo et Zoya à les États-Unis d'Amérique. Il est pas suivant. Les États-Unis d'Amérique, à l'occasion de la 75e section de l'ONU. Et puis aux dit la relation bilatérale entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Et puis à Missa Teza, la situation politique en Afrique sont les grands sujets qui seront abordés. IDPS viva. Place, il y a troisième place, Makamouzou Bandi Yangwana. Yango Bomoni Bakabilo Bozomona Bangobo, Nazem Sabino Bazala Choussouté. Ok, Chadari, Kalev Moutom, na John Numbi, Bazalaka na sanction à niveau européen. IDPS viva. Babanda qui ko négocier, Babanda qui ko bimisa bambongo na bango pona nini ke balongo la sanction wana. Union européenne a répondu à bango boyeke. Sanction wana e kozala enlever te eza maintenir. IDPS viva. Ya ko zola bana Mikolo Ezoya, bokomona ezala ba dignitaire nyoso Joseph Kabila ba ko basala na elongo ba kokenda. IDPS viva. Ba oyo bozomona lelo, je vous dis bokomona bango lisusu te ba oyo so sala na Kabila. Tango bazu ba déposer plainte ya kamona sapo. Bazui va citer na bateau Kabila Zalaka na bango salaka bango. Bazui va citer Joseph Kabila comme complicitaire. IDPS viva. Et puis nazolo banabino oyibi mbongo ya l'état ozokimi. Cette fois-ci gouvernement congolais aussi m'a touché. En tout batouana ndeza boye balancer déjà à partir ya gouvernement américain au yabiso. Bazo solo la po bazo à tout batouana. Quel que soit à niveau ya Amérique ou soit na Canada, il faut bazo installer aya pour répondre à la justice pour le détournement. IDPS viva. Peut-être la justice congolaise m'a beaucoup. Et puis, la société maintenant, les camions, il y a des policiers. Dans les policiers, tout le monde a des il y a des ce sont des responsables. Baza, papa. Bazana basina bana na bango IDPS viva. Bazana bana ce sont des responsables. Tout la tenir na bango bala takate baza ba père de famille. Azo bima azo ke ne koluka pour na famille Elia. IDPS viva. Comment se fait-il que y a un politicien ozo luko comme président de la République. Au fin un politicien bololé. IDPS viva. Basi ba politicien ba policier na ba telemi ba lobi boya. Comment biso basi ya ba policier to wana to mona mutu moko finira biso mibali na biso ba bololé donc et déranger bango makasi parce que le corps ba policier ba votaka te mais boye ba ke basi na bango ba votaka na bana na bango pe ba votaka sikoyo za na posa ba voter au ma président yep ça siko ba voir le kuzango et puis balobi na Martin Fayulu est-ce que okoki ko retirer mon ayo ou soit ko s'excuser na ndeko finga ki ba policier ba bololé alobi na ko retirer mon te etikali kaka boko IDPS viva sikoyo botala mutu bozo linga bocha en tête ya mboka oyo à côté ya biso di ako edike bana nini IDPS viva et puis na koloba na bango poko ba kemo ba sala ka eza théâtre na assemblée nationale ba pesi ba député ba mituka sikoyo na liste
500 députés bango nyonso bazwi mutuka ntango nazolo ba 500 députés bazwi mutuka donc Adolphe Musitu na Martin Fayulu mpe bazwi mutuka idps viva ntango balobi liste ezobimi eza na 500 députés bazwi mutuka na liste wana Martin Fayulu na Musitu bazwi mutuka liste na bino eza nini liste na bino eza nini bolobi ke boreconnaîtraka Félix Tshisekedi te comme président bolobi aza illégitime mais comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui Martin Fayulu touchera mbongo ya salaire tant que député Adolphe Musitu yo mpe otouchaka mbongo tant que député mais boza koreconnaître mutu wana te idps viva baza bamilidi epuis eloko tokoloba tosengi il faut batia loi moko boye député mpo asimba salaire na ye fo ezala oyo asika parce que tomona Janine Bakuna asejaka te asimbaka salaire na ye tomona Adolphe Musitu oyo asemoka même na population congolais alobango clairement ki asejaka te mais azosimba mbongo Martin Fayulu oyo azoloba ke naza koreconnaître président na place te aza koreconnaître Félix Tshisekedi te mais azosala nini azosimbaka mbongo azolia po tomona ke eza bazobunda mpo na intérêt na bango bazobunda mpo na positionnement na bango mais bazobunda mpo na bino peuple congolais te idps viva yango cette fois-ci tofongola miso et puis nazoloba bureau ya seni azosala déjà makambo nyonso ezozala normal Denis Kadima aza retenu comme dans le président ya seni et puis nakoloba na bino eza na bamembre ya ensemble ya Moïse Katumbi baoyo déjà bakie déjà na consultation mpona basala bureau ya seni idps viva mais nakoloba na bino bose rappele Moïse Katumbi alobaki te akotinda bamembre na ye te badelege na ye akotinda te mpona basala bureau ya seni mais baza déjà bazosala yango secrètement sikoyo babomi mpona nini pourquoi baboyi kobimisa yango officiellement yango na biso banda calme nani Denis Kadima nde mutu azala président ya seni obango ezosala bango bakolela idps viva bakolela et puis lisusu tozwi tokei nazolinga nanu nalamusa conscience ya peuple congolais mpona loi ya Noël Tchad idps viva oyebi eloko mosusu tokoya te topesa information epa na bino toloba tombola loboko ganga base yo mpe na sentiment tombola ogangi base kaka mpo topesa information sepelisi bino non soki ya mabe ezali il faut koloba soki tomoni ya mabe ntango tozoloba yango nde moto ekosalaka motivation ekoya makasi yango nde moto ekosalaka peuple congolais akomizwa en charge mpona tobare baroute na baétranger wana loi ya Noël Tchani ebongaki mpe ezala mpe emetenir idps viva mais ntango oyoki eloko bazwi bapusi yango balobi ke oyo na section ya septembre loi wana eza nano ekarte tosala nano baoyo mosusu mais tandis que loi wana eza très important loi wana eza très important eleki meme na loi ya libala idps viva mais ntango bazwi batie yango bongo biso tozwi tovandi tozokende malembe ntango okomonake na mitu ya peuple congolais kozala efase po eloko mosusu omoni eloko vraimen esalaka peuple congolais ase souleve eza eloko balongola mbala moko te eza eloko moko balongola malembe na maloba moko ya kitoko idps viva alors que eloko ezosali bongo eza loi ya Noël Tchani depuis akoti yango na assemblée nationale tomona mobilisation esalemaka te tomonaka marche ya soutien esalemaka te yango ozomoni ke loi wana nini ezwi evandi sikoyo mpona balamusa ye po balamusa peuple congolais yango ta balobi ke toekarte yango na tokolobela oyoyo eza message clair bocomprendre ke bolalisi yango eza eloko très important botelema idps viva yango toloba na Noël Tchani telema sala mobilisation ya makasi parce que soki ozolalisi loi wana ekolala tandis que loi wana eza très important na bamboka ebele baverrouille baposte clé na bango pourquoi pas biso bacongolais pourquoi pas na mboka na biso mpe toverrouille idps viva et puis lisusu nazwi nalandi Adolphe Musitu arelevé alobi boyeke oye mpe aza nani aza muluba idps viva alobi aza muluba aza na kombo ya Ilunga kaka ye moko alobi ke aza muluba aza na kombo ya Ilunga epi alobi mpe ke mwasi na ye aza muluba toyebi bien ke mwasi na aza muluba yo mpe okomi sikoyo muluba na kanal yango nalobaki bango nde bamoni bango bongo idps viva baza bafanatike ya patibeto nde bamoni bango bongo nazoloba na bino baza bafanatike ya patibeto bazotala politike ezosala tebe ezolekela bango bakomi komikomisa baluba idps viva toyaka oyoka nani Joseph Kabila balobaki ni oyo aza muluba toyola na nani ndeko na yezo oyo aza muluba Adolphe Musitu akomisi muluba toyola na esiko Moïse Katumbi alobaki ni te oyo soki nazwi nakomi mi président nakolongola kapitale awa natinda yango na niveau ya mbujimai oyo comprendre ke bamoni diplomatie ya Fachi Beto azosala balongi siko bamikomisa baluba idps viva mpona Fachi Beto botombola loboko baganga base Fachichwa mpona koshite na ngi nalobela eloko moko ya très important na assemblée nationale baolinga barévise
oyo bazwi bachaki loi moko boye ke président sortant il faut asimaka valeur salaire valeur ya 680 000 $. ok eza eloko moko totala nano toza na posa sociale donc chaque fin du mois 680 000 odirigeaki déjà mboka oza na bakongo ebele ozoyiba mais oza na posa okontinue kaka koyiba idps biva sikoyo faci beto na bolingo aza na yango ayebi bien ke idps biva faci beto na bolingo aza na yango ayebi bien ke un jour ye mpe akokoma sénateur en vie akozala président sortant mais aza na posa alia moko moyibi ya peuple congolais te yango moni bazwi basimbi yango bientôt la bazolinga balongola yango bazokisa ekozala révisé idps viva tobetela diplomatie faci beto mabe. Merci beaucoup pour la discussion. Kabila na yebisaki bino ezalaki information napesaki na 7e mois na 7e mois napesaki information oyo nayebi ke na tribu des nations Kabila bafandelaki ya kosakana te Israël na États-Unis d'Amérique nalobaki information na 7e mois nayebi avant tokende na 9e mois kito suka na 10e mois Kabila akolela ander yango comprendre eloko bazosila nanu Kabila eloko bazosila bate eloko c'est un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Kabila il a fait 4 crimes. Il y a ma casse au Sali. Il y a la libération de la crime contre l'humanité. Et là, on dit Kabila, c'est 4 mots. Il y a un monde qui comprend que dans les États-Unis d'Amérique, dans Israël, parce qu'on a attaqué. Na 7e mois autoto les gars Irak et takaka bango babombi moko ya danger donc bakotala babombi wala bakotala iranium ya shikolobo wa Moïse atinda tekaka na kata Chine na bakala bate Israël et non basali maman na réunion ya extraordinaire pour concernant Kabila il y a un seul que Kabila dididingi Kabila so de la bakala en plus de ça batuana tokoko kena ba en 2023 sont des criminels au sommet de l'État. Il faut te fasser bango en 2021. Parce que si tu continues en 2023, basala bakabali moko mabe na katamboka na biso. Na ko pas les États-Unis d'Amérique. Israël, non. Bato to kangabongo. Yango comprendre ba dossier. Du chef, ba la musi ba dossier ba kasi. Il y a 2000 C'était en 2021. Parce qu'on a battu Anderson. Parce qu'on a tué Koumoussou Ander. Parce que c'est passé un crime contre l'humanité dans Katambo. Nous devons comprendre que Moïse Katoum, Nicolas Moïse n'a pas d'igné. Vous avez vu pourquoi Moïse n'a pas d'igné. Non, on va battu. Il y a déjà que non, Fatih Benton, Bazali Koumoussou, il y a Nicolas, Bateli contre Nicolas Boy, Bateli est clair. On va si maman nous termine, on va comprendre que on fait comme il y a un autre niveau, l'autre mot que ça, on comprend que c'est il faut soutenir le premier partenaire, la Bissot, pour que ça la vision. Pour que ça fierté, il y a des d'Amérique et Israël. bato oyo bakomi wapi touti na bango wapi okomi na bango mpe tokende kosukisa bango wapi yango soma lelo onayebisa bino oyo nani oyo Martin Fayulu odiki basabaka bango sukua asepeli lobi na miko balader epe na bachaine nyonso ya Congo balobeli mpe mama mpe mpo na nani Martin Fayulu Rose aza bato ya Rose quoi il paraît des contrats ya Martin Fayulu ya suka ezalaki le 15 nana batala bate si basinaki Martin Fayulu donc yo avant contenant à tête à pouvoir que le 15 et le 15 a dit qu'ils sacrifié par sacrifier Camo mais avec l'idée de Fatih nous ferons des essais tout est arme franchement contre moi c'est ça on combat les 15 et ben le karaté c'est une idée tout le monde a un contrat dans Martin Fayulu basalaki na mai yango so mona ke mokonzi mboka a comprendre réalité ma casse na kata mboka so pona batwa yango ba sortissant ba chef confirmé afandi tranquillité babi non so soutenir mokonzi mboka na ba sur tous les 24 communes ba chef coutumier ba fandi et puis ba sortissant sur Bandundu batali
makambo mokonzi mboka sali bayebi non il faut tobimisa médaille ya esengo o mokonzi mboka tosala protection na Congo tala na kata Ituri na Beni na Kasumbalesa na baprovince oyebi ke kuna lelo oyo bisengo ezongaka te esali asali bachef coutumier eloko asali meme barambo basalon du cobra oyo bayaki na kati ya es oyebi ke bazobeta batours a désordre kuna soko okei kosala mbeba kuna epe bakangi bapoche batuya baminere oyo ministre ya centralisation omerwa akotisa meme na balek na biso bakekuta batroupe ya barabel ya kati wana baaméricain ntango mosala basali yakozokoma batali nyonso tu wana bachef coutumier batali bolambu ofasi mpe tozosala mpona mboka minor biso bachef coutumier tokopanda tranquille te efe topesa médaille ya félicitation ande azonga mokonzi mboka ntango azozonga kokomprendre réalité likambo ya mama kabedi ya nini ya banque centrale abi nord na kati ya Ituri beni Kasumbalesa 50 francs 100 francs asinyango en désordre ezosonga a valeur ya makasi bakomprendre ke bafranc congolais na lek Tanganyika bakontinue sito bakwengo kuna bakwi bakomprendre ke mongo oyo ti bata bakabilise basotravaille yango bafranc congolais bakatana bate na kati ya baprovince akabe na comprendre mais bafranc congolais na totinda yango mingi te baprovince ndenge nekomi stock abalusi match abino maintenant faut signer officiellement ba 50 francs na ba 100 francs ezonga kata ba province ozo comprendre ba kona baza toujours na ba idée mabe oki ngobila matata pondo oki na aéroport alingo tsa tsukumusha desordre alingo na menacer mais pas pour Jacquima mais oki la s'appelle toujours na des chaînes lui sur le corps à lui matata pondo na kata senini ozo comprendre ba mo yango so ko kotamboka est en colère Fatima toi est en colère dans la société boy on se comprend même 14 gouverneurs on me comprend pas se préparer on faut tirer la presse plus surtout pour soutenir bateau bateau la vision c'est de ça boy et là la mission maman suffit masuka maman avida mais to se yebisa dossier moko boye 25 58 papa nani magistrat bonheur kebana et puis Congolo Kabila il y a décédé il y a dans la bateau la bataille l'état de toi et ça le pôle l'état de toi ça le moka que soit ça ta garde Congolo Kabila vous savez c'est que dossier il y a bonheur il y a numéro na ngai 25 58 ce qui botel la état de toi et ça l'intérêt na mi donc on met le tchuku musande le pôle l'état de toi le moka signé officiellement yo Congolo Kabila nous sommes mettre en garde et puis avocat bonheur nous sommes mettre en garde dossier na biso na tango ande yango pour confronter ba maman on va soutenir mokonza mboka maman Fifi maman Nana maman Avida Isra bino bozali maman Kabedi Isra bozali nzaba pa bona bino ande on a que notre chité bon c'est ce qu'on peut comprendre les chinois la lobby conseil d'état lobby effacé 40 ans Kabila signé dans la chinois contrat dans le décret et puis conseil d'état lobby et vendé le dossier depuis que Kabila biso to yebi était dans contrat lobby conseil d'état et puis que bala na ba ministre oye papa 5 châteaux yaki ne pas bon biso 5 châteaux non bata mais quand on compte le système nous sommes yaki na ngol a effacer yango 40 ans il y a contrat Kabila oyo a effacer yango pour comprendre biso nini Kabila bakota premier dossier na yesa crime contre l'humanité deuxième ça contre économique de ba kokanga na ba mini voilà ba mongo même la ba poto même awa o asala on a la bino to futani merci beaucoup maman Fifi à Paris tokutana kio na bandal maman Fifi à Paris maman Mwikayeyo on pesa numéro on a eu pesa okumona yote otungisika kutuma bimba numéro maman Mwika 09 98 47 07 10 09 98 47 07 10
Merci beaucoup na Papa Kabasele. Papa Kabasele na Londres. Oza na kati ya bandal. Olobi numéro ya Pasteur Gili. Tozoluka Pasteur Gili. Omona ye avant voyager. Pasteur Gili. Awa tosengi. Ba diaspora nyonso monde mobimba. Chiko Sengo Shima. Roger Luma Mulobela Fati. Maman Brigitte Mwanzakabeya. Maman Solution. Maman Nana Mananina, Womba, le grand professeur de l'université PO. Tosengi na maman Nyonso, bon soutenir sans Formol TV. Jean-Marc Kabunda Kabunda, oya yaki na 3 missions na parti. Mission à Liboso, les alaki, la redynamisation du parti. Deuxième mission, amener le parti au pouvoir. Troisième mission, conservation du pouvoir. Les abongoté. Topesi bango longo na makasi. Parce que lelo, muku antombolo mwa mai azana kasi ya ngwende. Tokobange loko te. Félix azana ngwende. Nango tolobi boye. Tosengi la vente enfamée na Pointe d'Oreille. Batia siko ba cantine populaire na Grand Marché. Cantine populaire na Django, quartier par quartier. Batu bazo basemoule. Oza na 8000 tonnes. Batu ni mususu ye. Batu basu mandezor de telingate. Nazo senga na mkwantu mbolo. Mama yokaninda. La vente la femme na Pointe d'Oreille. Maître Trésor Mayamba. Tozo senga bino. Pour renforcer la parlementaire debout. Bazo ataya maboko. Macho nazo senga yo ba combattant bazo ya maboko Roy Kalumba le Kester tozo senga ya maboko bon soutenir biso parce que ça pour le sala makasi tolingi toale tozo ba combattant nyonso ba jeune nyonso bakende musa okende tozo kende na ministère intérieur bozo kende na papa Bujimbu bozo kende na aéroport d'ailleurs boyoki 7 avions na 7 avions nazo senga ba combattant il faut tozala ba pilote na boyo kumba okende kopeta na ndaba mutu lumbe mwete lumbe toyebi ke banome mama mwika epa Jean-Marc Kabunda Kabunda. Merci beaucoup mama papa Boso tala alataka aza grand saber basentire ya bachemise ya kitoko ya tiko mama Brigitte Mwanzakabeya mama Solution tokotika ya faso te toza na kati ya faso soki soutenir yango 100%. Chintu ya papa Boso nde maka tosangi na ba DG oya bonne morale comme papa écofolicien ya sonance azosala musala na vision chef de l'État. Topesi merci beaucoup. Merci beaucoup. Na wa PDG wa Deni Mulamba. Topesi merci na papa Tim, le petit frère ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup na Daniela Kamwanya. Mais sans oublier maman na biso Maman Marthe Kassalou. Merci beaucoup.